Poto makambo, poto makambo, poto makambo. Bandeko, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous êtes kolanda. Vraiment, Patrick a pesi lisolo na bila champion na poto mikolo bazala raté. Na poto basnyusu baza bana. Naza na deuxième mariage na ngai, mais bato baza kotia poto kati na libala na biso. Eza mikolo bakoye kobota biso. Mikolo ya moins de 50 ans te. Franchement, mais quand on kolobela sujet o mikolo ya poto. Bozo esika na bino ya kimokolo malgré bokati ba âge malgré bozo lata ba jean malgré bozo lata ba pantalon malgré bozo tia ba yombo mais mokolo kozala mokolo kotikala mokolo bande qu'on se retrouve juste après la pub kuba sadilanga kuba dilanga hey di pétrin Oyo lobokwa nanye ya Jiperos Couture na France précisément na Mele couturière pe designer munene ya bana mboka ya Afrique nyonso tu ndeko aza kotonga robe veste ensemble bakupe nyonso tu baroba mariage oyo nyonso tu yo kolinga ya kotongela yo aza na batisi aza kotinda partout na mokili bandeko na nga talaka moto azotongela première dame en place talaka soki mwasi ya mokonzi ya ndimi seke mosala ezali Jiperos Couture soki atongeli yo bandeko soki baluli yo te seke yaka motema mabe ndeko na ngai kino lelo yo ozalaka kaka na baprêt-à-porter Keba boya kokuta na uniforme na salle ya makambo akala ezaka lisusu te luka Jiperos Couture na France précisément na Mele okozala desu te comptoir efanda atelier efanda Jiperos Couture ki mankin kaka Jiperos Couture soki mama première dame en place andimi ola champion na pe donc na accepte yo facilement Jiperos Couture mosala kitoko Monsala kitoko Jiperos Couture était yango ba mama bo profiter. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne notre m'a dit Diki n'a donné kanda on était là Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou na ba abonné nyonso Diki na TV partout dans le monde ici ka vous allez. Je dis bienvenue na ba nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici c'est la famille, on parle de tout sauf rien. Sans oublier ba sponsor officiel Diki na TV. Bino ba obo soutenaka ngai ba héros dans l'ombre. Ba papa na ba mama ya fondation Diki na euro, pound, dollar eloko pamba soto lobi franc congolais na kwanza di lèche chombe yo aidaka la champion soutenaka nga moralement physiquement spirituellement financièrement nzambe na ngai bana kopambola yo bana ya Congo Brazzaville bana Pointe Noire pe epai totali Angola kuna Cameroun toke na Sénégal bon tout le bagato les 5 continents wa bino Diki international la femme a prise casquette bandeko Patrick aleli na motema na munoko wa mboka alobi la championna betano lisolo la championna na poto mwana mama koko azoyebanga te nalobi yaya na ndenge nini lobi na deuxième mariage na ngai nga Patrick na oyebiso j'ai 38 ans mais naza na deuxième mariage mama okanisa bato ba entouré bino bazoboma bino sese muntu nyonso tu azaka na moment na vie azala immature muntu nyonso tu pa komaka mature par rapport ya ba situation ya vie mais la championne na oyebisa yo c'est vrai tozalaki na ba problème na biso ata ex na ngai soki akozala franc po tosolola déjà po moi naza na kati tosolola totia conclusion ke te tokokaki kobongisa mais bato bazalaki entourage na biso la championne na keno na libala na ngai liboso na mama amona na ngai oui tozalaki ba jeune na se ya 30 ans de tokutanaki tofandi tokokokisa ba 30 ans tala kaka mboka ngo pe bofandi ba entourage makambo ebele ba famille pe na Kinshasa ba pression kili c'était difficile na famille na ngai bazotala bolamu na bango famille ya mwasi bazotala bolamu na bango olie tozala makanisi kete biso esi tobandi kobota toboyi te tokosunga mais tosunga avec modération ezala te patati patata la championne kaka famille ya mwasi na nga bakoyebisa ye fongola miso
omoni ekolo wana balingaka konyata basi yo soko s'imposer te ekozala kaka passe la championne eloko lem soko ya botindi ba carton par exemple komi na famille na ngai famille moi siko ye lobi kete biso na Kinshasa tozo vivre malamu par rapport na bango soki botindi biloko na famille moi si famille mobali bake kozwa bakoloba kete famille moi si baza na vie moko malamu par rapport na bango c'est que mwana na bango ya mobali donc ya zo sala eloko te moi si na yenda azo sala nini azo bongisa famille na ye bandeko yo tosalaka nano erreur wana botindi biloko ensemble famille na yo na belle famille bakabola yaya ata eza elamba moko akolobaki ya ye ezalaki couleur ya malamu te wana nde ezalaki couleur il faut éviter biloko wana obiki te papa toro toza kosunga bosungi toro tozosala bozosala bosali pour éviter Patrick aleli na monoko ya mboka bila championne na Kinshasa na famille awa na poto entourage baser bavie oyo le mosusu ozalaka na bakopine na yo oyo mwasi na yo oyo boye kofanda botova na bino important te ya kotangatanga bakombo na bima na olakisa eke te fi wana na bima na po histoire esesila bayaya oyo baza na baplus de 50 ans la championna bango nde bakomaki kozwa mosala ya kosala nini ya kolakisaka mwasi nanga kete omoni fi wana abimaka mpenza na mobali na yo abimaka na mobali na yo asalela ye bamakambo ebele asombela ye babijou donc asalela ye makambo ebele asombela ye mituka la championne bazobebisa motema ya mwasi oyo bozofanda na ye nani bapire vie bapire ser wana pire ser soki alobi tout ata tonton ete vie mpe azoconfirme mais eza ya solo yo ozolia te petit yo ozolia te ye mpenza alia mbongo ya mobali na yo et pourtant c'est du mensonge. C'est du mensonge la championne. Na tikala kosombela mwasi mutuka te na mboko ya poto ba bijou kutu koloba te. Mais mwasi akozwa chango na motema. Akoma kosala mbongo ne koma ya ye. Akoma kosala kotuna likambo mbongo te. Yo nanga nde ozokangela nga maboko ngani oza maboko makasi na bafio banda kobima na bango kuto balaka bango tiki kopini kaka babotoli ata mwana te osala bango basadaka. Mboko emone ndima ngande kaki kosala boye te toza na projet boye tozongisi boye la championne oloba mwasi alingi koyoka te kuna mpe na Kinshasa pression parce que selon famille ya mwasi na ngai famille na ngai eza ya kobonga na nazobongisa famille na ngai na mwasi na ngai selon famille na ngai famille ya mwasi ya kobonga selon famille ya mwasi famille na biso eza ya kobonga par rapport nde tozali siko tokoyokela nani tokoboya nani et puis bato bande kotia biso pression na famille na nga la championne mikolo baza te ke o baleki yango beta na lisolo la championne mingi mabalo ozomona oyo ba jeune babali bakabwani mingi ezozala mikolo nde bazopotanisa biso na ndenga kosakana te kosala ke ngai na mama mona na ngai la championne donc ici microbe ekotaki yo moko po yebi mwasi alinga koyoka esika bazoyebisa makambo bongo nde azokende kopesa mutu azopesa matoi tu ayokaka bakomi kobombarde ye na lokuta na ya solo nyonso yo koma kolata boye ndeni okoma kolata boye ndenge nini pourtant ngai la championne alingaka mwasi na nga boma nzoto nalingaka mwasi na nga bomba nzoto différence ezali entre copine na mwasi oyo bali na mama mwana na yo différence ezali basero bazalaki entourage na biso bakopine nyonso ya bimaka na bango balataka babiloko ya mikuse la championne copine boobima ne okonde ndeni ntango yoyebike te mpe mosusu eza nango likambo moko ya nyata leka eza nango likambo ya serie te okoyebisa ndenge nini kete mama ebomba libumu bomba poitrine ebomba nini okoloba ne ndenge nini mais mwasi ozoconsidere okoyebisa kete mama boye te mwasi akomi na bilatela mwanza bandeko mwasi akomi na bilatela mirabuka bilatela JDT bilatela agronobe na lakanga sans oublier ke yaza mwasi libala pona nini akoki koyoka la championne na ngai ke ngai basi nyonso na bimaka na bango balataka sexy siko yo ndenge nini yo okende kolata lokwa bamaser eza te kalata lokwa bamaser na ndako yebisaka ke mwasi mama nalinga kobomba nzoto nga mwasi na nga fa bomba nzoto. Il y a une grande différence. Maman la koyebisa mwasi alingi koyoka te mama mwasi azwi batu
alekisi liboso nga mobali natie na nsima nyonso nga na koloba mama na ngai nyonso na koloba donc tozo vivre sans projet ya azwi mbongo na kosala nango makambo na ye oyo alingi nga mpe nazwi mbongo na kosala nango makambo oyo nga nalingi naloba mama boye te mama boye te nga na comme déjà comprendre que te moi basongi moi makambo ebele eza koya totala bafamille na biso totala mpe entourage te mutu nyonso alingaka bolamu na ye famille na biso baza koloba wana lelo boye tu soki bango mpe bazalaka na place na biso peut-être bango mpe kuna bisika nyonso bazali baza kosorganize mama kolanda basongi ya famille te ke te biso toza na bamoyen par rapport na bino te même si c'est le cas tobalani te po ezala na concurrence ke te tokoma ndenge moko te eza ndenge wana te la championne nalobi na mwasi mwasi alingi koyoka te na baser bazokende koconfirme makambo epa bavie ngai moko na ndako koteka biloko c'est normal la championne c'est normal bo se retrouver sika matanga ser wana ndako koteka babiloko babilamba basaki mwa basandale mwa banini atambolanga na babiloko na koteka sikoyo oza na kopini wana ser balakisi ye eloko akoteka kopine nanga balakisi babiloko ser aza koteka apuni kelke biloko atuninga la championne par rapport ya montant je te dis elekaki nanga ta ba 250 € te na ndimaka na biki ok d'accord koyi kozwa nga na kofuta yango wana nde nasombelaka basi biloko donc mwasi na ngai mbongo na ye koloba kutu te mama nabi te po toyokana malamu ifo totambola bien ifo toyokana ngai na yo boyokani eza te nga na yo bomoko eza te tozo parvenir koyoka bato mingi ya nini ya libanda la championne okende pepe bavie le mosusu boswani na mwasi na ndako nde ezalaka kaka naki olekisa ta ndako epa vie na nga moko boye la championne ye moko nano blessé de guerre ye moko aza kolue chambre ye moko donc esi babebana na mwasi na ye donc mbala soki combien alesiko bavie mosusu bayaka wana mpona kose defoule masolo ebetamaka wana kaka basi ya poto ye kutu yango na okeye na ngai nakeye na nga kolekisa na nga ta na nga na Kinshasa nazalaka na biro na nga na kini kuna ndakendaka kosoulage ngai kuna ndakendaka kokonsole nga donc ezalaki ka masolo ya ndenge wana la championne yo ozokima kwaya ke te bavie bakopesa ta conseil ke te petit zala boye eloko te la championne naoloba bavie ya ba plus de 50 ans ya ba plus de 50 ans yo kimile mso monika soki attente eza na ndako te ndako ekomaka mingai oke kokuta kuna bablesse bato bafani na bamabala malgré bango mais yo kasi ko donc ozomona ke ezo décourager na yo so libala ngo seke eza kaka boye seke libala yango eza kaka boye bonjour na bino nyonso boza connecté babizou na bino epo boyede nga na kopartager vraiment kozala spectateur te tia mpe maboko na pati ede nga na kopartager bojumele ngai keba na plainte lelo eza dimanche mabe makasi alobi la championne okende okuta bavie bablesse moko kosakana te soki sikoyo vie moko boye azalaka toujours ami na ex ya vie moko aza mpe kaka pembeni wana mais la championne fo mona bandi kotala bafoto ya ba ex na bango donc bazokomante donc ozomona ke donc esika moko soko outi elepeso esengo epesi susu mawa ozotala donc vie yango ekozalaka boye la championne na poto miko bazalaka liso te na bavie na bakoko na bagene biso nyonso to mboka bana na bana yango na ye koloba beta lisolo oyo ezala mosu na gene moko boye akoki kose retrouver la championne même problème na deuxième mwasi na ngai mwasi ayokaka toboti mapasi bana na biso baza na moins de 2 ans problème ebandi mwasi akoma na ye ka ndenge wana mpo nazwaki mwasi azalaki na mokanda te mazali deja na poto tokutani tosali makambo tokomi etu na ebandeli tout était bien moko mona kaka mwasi akomi kochange ntango mwasi asala na mokanda te la championne oyebi ke yo ndo ozosala yo ndo moto kotelemela makambo ebele epuis koto okuna ozofuta mbongo ya mwana na yo epuis koto okuna mpe mwana na yo ifa yaka de temps en temps yaya kaka bantourage wana libala ya yo na mbali na yo ex na ye ekufa te tomonaki bango yo bamonaki yo mama la championne elekaki
elekaki mwasi akizaka nga kaka ntango akomba bato te ezalaka kaka bamonaki yo osalaki boye epa na ngai nde eza te ezalaka kaka te zongisa boye meka kocomprendre ke ye wana azalaki kosala nga mpe nandeki kosala ata to andeki kotinda bacarton la championa makambo oyo ya poto bokosangisa bacarton yo na mwasi no botie botindi ye azosala nga mpe nazosala eske bozokende kotinda bakarton yango bokende kokutana kuna na bato bayebi bino sango ekokende akoya koyebisa mwasi na yo ya ndako kete mobali na yo nda bande kosala sadaka na famille ya ex na ye karton bande kokende chaque mois to bande kokutana ni na baagence et pourtant c'est pas ça chaque mois na mbongo ya poto mama na ngai kotonisa ne fiske karton ya munene ona se kotaka biloko ataki o na ndako ezalaka ke botie bilambo esi bolata chaque mois biloko wana tokozwa wapi mwasi ayoki azobomba mwasi ayoki aza kokanga mwasi ayoki aza kobomba na motema mwasi akoma kochange comportement mwasi akoma kochange comportement eza kaka namonaki oyo nasalaki boye nazongisaki boye ntina tomokaki nabeti liboko na mesi ya pan lelo koyebisa ngai bato oyo omonaka bato bamonaka ngai bato bamonaki ngai na ndako kotinda karton mikolo nyonso na famille ya mwasi na ngai bato bayebi ke ngai na mama mona na ngai tozalaka kaka ensemble oyo bamona ngai na ye oyebisanga soki te na préféré kutu ngai na po tosukisa awa po esi nauti deja na libala oyo balobaki bazongisaki na kolinga lisu te la champion na silika mpenza mwasi acomprendre ke te mobali asiliki une semaine nayebi nalobi kaka boye soki olobi te parceke soki mabe ezali nayebake nazosala mabe nalingi te nazala kize a tout moment asalaki bazongisaki boye kisongisongi abila champion na poto mikolo baza te mikolo baza te ntango oyebi biso moto oyo bato oyo intele ayebisaki nga oregrete otali ebela gentillesse moto apesako otali le mosusu bacourse oyo eda bango na kosala nzoka bango nde baopomosesi après une semaine mwasi na nga mona mpenza kete mobali na nga aza ya kosilika nga aye kotangela nga bakombo la champion entourage kaka entourage oyo nga bavie oyo consideraka baser oyo consideraka yo kende oyebisa mwasi mutu ke mobali oyo ndenge aza na kotikala akoki kofanda na mwasi te na vie akoki kofanda na mwasi te na vie na ndenge nini nga na kofanda na mwasi te na vie tala bilobela epe moto aoloba bongo tanto ya 55 ans na mwasi na ye bazopompele na mwasi na ye bazopompe baoyebisa mama abaa na ngai ndenge wana yango na poto la champion mikolo bazalaka lisu te mboka ya buzoba moto akobota yo mais aosala buzoba la champion nga Patrick na na 18 ans na 38 ans na mwana liboso epa mama na ngai aboti nga na âge ya 17 ans donc mpona koloba même batonto na bakozala baboti epa na ngai mais faut mona buzoba la champion bakimaka mpe bato te mais na choisir ko se retirer po buzoba kaka bavie moko bakola te basiang moko bakola te ntango alati jean ekangi mipende donc azwi nini oyo apoti 26 couche akomi komimona neti ye jeune fille ntango azoloba likambo ayeba teke likambo azoloba ekoki kokende kopelisa moto na libala ya baleki ube nte ya bana te nakweyiseli mpe mwasi na ngai nalobi naza na nga parent na yo te mais soki olingi totambola il faut tokende boye ok na besoin te na yo soki nabima na oyo ndenge ngai mpe natuna yo pase na yo te natuna koka oza na moto actuellement yoyebisengaki te ozalaka na moto mais awa te outi koya ozotalela no makambo ya mikandano natuna yo te mibali boni obima na bango papa totuna ke nge ezalaka moko na ndambo natuna te donc nga mpe nazalaki oblige te ya koyebisa oke te kopine wana nabima na ye mpo nalekisi kame mwata na nge bele na mboko ya poto na ye na âge à 22 ans la championne j'étais encore jeune maintenant aujourd'hui j'ai 38 ans c'est normal nazala na bakopine et tout c'est normal mais siko bato wana nyonso to ekoma neti vi na ngai nde bakoma kolakisa yango na ndenge te je suis main sérieuse nayebisi mwasi na nga opona ou bien balobaki ou bien te ngai na yo maintenant na oloba changement ekoti makasi akoma kolobela nga bamakambo ebele omoni ser wana oyo olakisaka nga kete oyo mpenza ser na yo boye tu ye kuta ayebisaka ngai boye
que yo zalaka maboko makasi yango bokabwa na mwasi na yo donc il faut na sala attention sino te na kobima maboko pamba na ozonga maboko pa ser wana mais la champion soko tali ser wana soko amoninga ndoki ya gentil ndoki ya gentil omoi na poto miko bazaka esote bana na bana yango na lobaka ngo na sistaka na insistaka na vie c'est très important kozala bien entouré nga na oyeba awa na Stockholm tonton Fidèle Makakala je vous salue bosala ta faux pas ngai na camarade nanga Jackie Makakala botelemi le mususu liboso ya tantine Monique kuna na nini na Roxette ou bien te awa yaya soki ka tonton Fidèle awo ya moni bino aotiaka ya ana oyoki nde liboko boyoka nde ezolela donc c'est là elakisi allez à la maison yana oui tonton Fidèle donc à la maison zonga tu n'as rien à faire là, tu n'as rien à foutre là. Allez, Jackie. Donc, bapandi bino, mutu na mutu, et pas na bango. Wana bino bo bika bo jeunesse, ozo kende mo. Ata ozo bude mo kende. Ozo ngindako. Azo ngisi ondako. Et puis ba retourna ba obenga, ceux que ozo nginandako. C'est ça, être bien entouré. Être bien entouré. Mais les ana ba mikolo mususu te, bongo te. Akute na okutu ndengwana akutu yo sheni fi ndengwana akomi kolinga sala nini apesa yo susu peti na ye moko boye ba mikolo moko oyo ba bebe internet na ba mboka tomona basuku likambo ekoyi na mboka mikolo nde bazofanda pona kopesa baleki conseil mais na poto awa bana mikie na mikolo ndenge moko yaya soko lingo mona communauté na biso congolaise tala na tango likambo ona tango Niki, ona tango likambo coquette, na tango likambo fali, na tango boy, yoka ba téléphone ouvert, bisiko ba permetaka ba finga. Ozoka penda ke mama na mungongo na ye, akoza na sa 60 te, mais yoka bêtise obi msana munoko na ye. Ndazo finga mwana muninga, o akoza la koko na ye. C'est ça l'Europe. C'est ça l'Europe. Yaya, biso nyuso tu makasi na yombo. Soki sina kangi jini na ngabo na memi boye iye ngweti misuni nyonso to koyeba te keza ya kolemba lemba yaya na supe geni na tie 26 couche na bakisi yaya mwana 12 ans kosa mwana 12 ans kosa ozota pembe ki problème ekoye nani abimisi likambo nani ye na belage wana nga soki na komi yango pardon bochanga isolo maboko te me bochanga makolo na mutu parce que eza na ba âge mususu soki likambo ekoye nani o comprendre mais na âge mususu tala nani azosala yete simbate congolais c'est ça congolais biso yango wana ozotala te ko balem soki ta peigner loyo je compatis avec elle Nami zongisi na âge ya peigner aujourd'hui il a 25 ans ou 26 ans Nami zongisi na âge ya peigner quand moi j'avais 26 ans le loko to lobaka ici ayaki déjà na loba 22 ans passés mais tango abalaki na ba 19 ans na âge ya 19 ans ngai la champion na mama biso aosokola biso bilamba nani ake na machine atie mukolo pe yake yale bino moko bonika ba mikadi na bino soki pe ba raison na eko yale mukolana atie bino pandi likolo na âge ya nini ya 19 ans même atozo kende classe na yo moko fo ba la muso donc c'est comme ça na neti moi bébé moko boye mais ye penye na zali na ndako libala na ndako libala na âge à 20 ans yazalaki na ndako libala mais moi je me rappelle na 20 ans moko fandi non boyo bude na yo pe boyo luka lemso ba bondela yo okolia te de fins mot na yo ente hunge boye tout basala nini ba bondelo mais moi na wana azalaki na libala mais omona koko moko ko bota penyel bandeko tala omoni so bito sala makambo lokola mama Mobutu abota Mobutu na 8 ans Kote ngana na 35 ans wana 35 ans penyel na 26 ans ko bota ye système mama Mobutu bandeko otali nanu ayo likambo na okota te Ruth Misano kuna enfant international akisa biso bokilo bandeko na ba mama o bakozala koko ya Ruth bateli mpe pona kofinga ye bafingi mama na bango donc eloko ezolakisa botala communauté na biso communauté za ya kopola ofandi otali Ruth nayebi te même baleki na ngawa bo okotuna yaya ponene yo ville
Kandenga lobiana lingi. Boko kita bo mateza ya mwana boko pesa conseil. Bo sani ya ngana otema pona ya kufinga te. Me bisote. Bisote lobi desho dena. Ya. Bato yo mona ka bachaka makelele wana. Bana 20 ans kutute. Ezaka odela 30 mata. 30 mata. Surtout ok na ménopause ya. Oh, ba hormone nyoso tu. Ekutani na mutu. Ebeti ku circuit. Ya likambo. Nde na kokatana. Alobi la champion na beta lisolo. Na lingaki na kabwana isu na mama mwa bana na ngai mama passe. Poto boti mapasa. Likambo kaka balobaki. Moso yo bali. Est-ce que c'est important yaya moka mukola banda ko betela vie na biso ndo tando vivre. Na likanisi nini? Juste quand habite azo semer douleur, azo semer passé. Moi ça komi na mangala mabe. Yo zo se demander nzoka munguna salekaki. Munguna to komi déjà ko timbela bino. To komi déjà ko timbela bino. Poto mikolo baza isute bana na bana. Omona mutu ndazo telema po finga Marcosi omona ajini soki mwana 20 ans. O telemi pendo fingi Marcosi. Olobi okoki koloba ya ozata na sonité. Ezaki ndoki ube sorcellerie. C'est quoi? Hein? O telemi ofinga kenaya, keina. Ya ozoka sonité. Tango ozokoma ba commentaire wana pona mwana, ozoka sonité bande kona ngai. Yango mboka na biso eza ndenge eza wana na ba mikono o baza censé ya kosala nini ya ko encadrer jeunesse ye moko mukola za mal encadré. Alors la championna na fanda na zala choqué moi ça bandi kotangela yo moi c'est comme ko makambo la championne fando bien te omoni vie wana vie oyo zo betela tolo moi si na e couple oyo zo betela tolo bango nde bali ya ko cesser na bit nini. Lokola bango bazalaka rete. Ba couple mingi ya. Oh femme celle avec ni ya femme mariée malheureuse. Homme marié malheureux bakenda kokutana. Na ndaka camarade na banga célibataire batonga basi na bango. Afandi na eka tika fanda kaka. Moi stabilité. Po soki lelo lobi akabana moi si boyebi kande kosuka. Parce que muto aza heureux na libala na ye. Oko prédire ba question malamu. Ba sango ya nini ya bien. Yo mutu pende oza heureux. O sepeli na moki onzamba pesi yo. Oko telema to finga bana batu. Pona likambo etali yo te. Parce que yo lingi finiki, yo lingi nana. Eza kindoki inconscient. Le mususu oyeba yango. Inconscient. Eza na makambo mususu bandeko na nga ta kutunga mona akroni mama. Na yo kaka ozo loba mais avec ozo loba avec beaucoup de nini. Parce que to bosa na ba vie réelle na biso te. Kete Patrick a eu problème na moi si na ye. To pe sa conseil parce que biso to le kawana. To pe sa conseil. Yango nga na loba yango souvent na baleki obo benga nga na bandeko basi obo benga nga kolanda te. Mon mari m'a fait ceci. Qui t'a dit que c'est vrai? Il faut pas écouter ça. Oya ko beta sa mutu na yo pamba. Oyambi leki na yo auti ko bala kala mingi te. Moi si na ye aye ko ya azana mukanda te mobali ndaza ko pesa. Obanda kolakisa mwasi babilamba et tout makambu nyonso tu yo lataka boye poani na poto boye olakisi etala ta bilamba sans po kabeleka bilamba mibali po bebisa motema et puis biso pe bana basi tama yo ye kaka poto lobia olingo koma na nyonso olingo koma na nyonso nalobaka par exemple soki na sali 10 ans na poto na 10 ans na chaque année na osomba lem sur 3 sacs amen tiens fois 10 et ça la combien 30, c'est normal. C'est normal. Yusko yeka lobi lingo poko makana 30 sacs mbaramo. Te, il faut arrêter bande konanga ya basi. Il faut arrêter. Muta ko ya ko pesa au conseil que au moins sinon sala ki boya ya biso ndo tozala bo ata mama bokilo kosani. Ya ba ofunda. Ba ofundo. To ya penya to solo lango ke oni mama loba ni mama fanisa bengande na bota yo. Ngande na tika na moi sinon awa de temps en temps mais ba danse ya beta kama kambo sala ngai moi sinon fois mela biloka makasi futali malamu yo lemsa mela biloka makasi to katani na koseka to seka na biso oui c'est ça ko constate que muto ya ko yebiso likambo moi sina yo alingi te alingi malheur non azako semer
aza koseme mabe na ndenga faut fongola miso yo yo kote eloko te mobali na yo ndaba nde kosimba basi kopine wana sombele ya na bulu nini oyebiso yango mais ko biso bato tolingaka esika mabe esika bazofinga nde esika kozala esika baolobelo mabe ndoko olinga koyo kotya litoi la foi vient de ce qu'on attend ma sœur mon frère laisse que ce que tu attends là que ça soit la parole de Dieu. Hein? Si tu attends des bombardements, tu attends des bobards, tu attends du pétrin, yaya, tout ce que tu feras va devenir du pétrin. Makambo na makambo. Tu ne pourras pas aimer ton mari comme il faut. Tu ne pourras pas être heureuse. Pourquoi tu seras toujours là pour comparer? Quand il était avec elle, elle faisait comme ça. Toi, tu étais là. Oyoki likambo kako confirmer. Bati na lokuta. Nga mobile na nga somela nga lopango. Otali yango za sirke za ye. Kaya, tikangai. Ata tish kota pa mozo senga osombela nga teka tungisaka nga na lala rapongite. Bani nga ba osombela ba mapango. Yo zala wana. Yo biteke basi bazaka lokuta. Oyebi yango teke basi bazalaka lokuta. Ata basombele fantaisie koloba basombele ni oyo bijou. Ye moko misombi champagne. Ala yena nini oyo na Facebook. Merci mon amour pour les journées sur les journées de la femme. Ye moko misombeli. Yusko lokoza ka mutu ya nini facile à manipuler bien nzambi. Toaki kotika. Bato wana nde ba semer de trouble na mabala bato. Bato ka lobis la sampana beta na lisolo. Beta lisolo ba jeni ba yeba ke na mboko ya poto mikolo bazala isoti. Alors que nous se confier na mukolo nzoka mukolo ya buzoba. Mukolo ya buzoba, mukolo kana âge messager sezate. Ya soko lingi penjo mona ndenge population na biso communauté congolaise a pourri. Quand je dis là, yaya, na boki libanga na molili. Koya kotiela nga commentaire te que la championne c'est pas tout le monde. Non. Il y a toujours des exceptions. Je dis ça très bien. Même dans l'émission na sala qui a base à France, il y a Belgique. J'avais bien souligné. Ceux qui ont en vacances, gloire à Jésus. On peut tromper tout le monde, mais conscience n'a yoté. J'avais bien souligné qu'il y a toujours des exceptions. Si toi tu es parmi ces gens exceptions-là, parmi ces gens, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bande koza mawa. Na oye bisabino. Eza mawa. Bombanga bombanga longola makambo bombanga wana longola yango bombanga longola yango même na ba famille na biso ceux qui va comprendre déjà qui était bon moko ezate alors sombela lopango Victor ayebate il famille ba yebikete ya ndenga za wana libala na ye ya Victor ayebite ke azala kananda ya toko kabola tobike OK papa to soba lemso mapango mibale ezala biso a commun mutu le reste voilà yo sombi ayo ngape na sombi ngai mais ndenge ezalaka na kotia mobali na kotia bana na ngamela yebike wana eza ya ngai mobali na ngai bike wana eza ya ye et puis oya biso a commun mibale misato eza likamba masolo tango bayebike ya Victor ayebite ke yazaka na lopango moi yo solo la lezi tango ndeko no babengi eza te pona ni bakodi ya monde bando sakana nao nde banda kusakana ya Victor mama zobela moyen o discuter zate fotinda kambongo mais soki bofandi na mobali bozosola bozosala bani moko ezali ya okomona percé esenga na bato baza mibale mana moto aza moko soka kwei na ya kotombole ya boko ozala mibale mozano ka moko pona nini osala makambo na cachette soki likambo ekwei ba melio moyo leleza to komaka mama ya kwa ozoyoka pasi po mbongo tindaki osala makambo esali te moyo lobeza te po mobala osala nini yaya tobongisa Patrick alobi yo ozolanda nga na poto buzoba kosakana te buzoba makasi kokanisa te ke yaya ozokima wana po apesa yo conseil yende aza sain sauf benta lingi bonheur na yo akokotisa makambo na ndenge osakana te ke petit mwasi mpo na opinier ye zwela ye ka mwasi mosusu wana bavie la championne ntango tozo na kei mpo na kokima matata na ndako soko lingi kaka changer comportement zwa kaka mwasi ayoka kaka kete mobali nakomi kobima na mwasi moko boyoka ndenge akozwa permis o palpite yoka ba vie conseil ba opesa leki na bango
o pas cause à la moine na bango. Yango, moi comme j'ai choisi mon entourage, j'ai choisi mon entourage yaya. Batu mingi ba eshua na vie à cause ya entourage. Batu mingi baza esika baza wana à cause ya entourage. Yo mona honde ni tango la championne loba, il faut bien choisir ton entourage. Yo mona honde. O mona honde ni. Mutu mususu aza pembeni azo pousser d'aller à l'avant. Ozo tala donc na loba concurrence moko loyale que non, moi je vais faire comme elle. Je souhaite même dépasser. Siko yo kende kozala entourage ya bato ba finga kaka kuna mbeso. Siko yo fanyo te wana mo wana ebimi wapi. Na una yo kangote. Donc komi ne mo professionnel na mafinga. Professionnel na mafinga, professionnel na buzoba, professionnel na songi. Yaya, touta na bamboka na biso, on n'en disconvient pas. Et ça na bato mususu. Bazo ale msu grâce yo zwate. Ya kofanda même na ban école. Muto ya tangi. Na muto azana sagesse, intelligence, différence c'est alaka. Tu comprends qu'en même temps on fait nos yoka, obiki te mwana mwasi o mobali oyo azana nini, azana bagage. Faut pas toujours parler de la beauté, ngana vrai chéri, mutu ba mpesi. Wa vrai chéri mutu vide. En toi il y a que des bêtises qui sortent là-bas et aux hommes benga vrai chéri, il y a d'autres hommes qui aimeraient même avoir une femme qui est bien faite là, avec une tête bien faite, qu'une femme avec la beauté. Et ça peut être moi si je suis sepelaza, ngana yaya, ngana noko, ngana Joe. Mais non, Joe, quand tu ouvres la bouche, c'est juste pour parler de bêtises. Mais non, et ça, moi, c'est mon préféré. Azo mobala mayele, ata le azangi mukanda, lobia kozoa. Lobia kozoa. Ne fils kata devoir abana kosunga, akosala, ngana vrai Joe, ngana vrai Joe. Vrai Joe par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Eh bien voilà. Patrick Kalobila champion na Betali Solo. C'est regrettable. Na poto bakinyo surtout bana miki. Na poto mokola zate akopé sa conseil. Na poto donc biso nyoso ndenge moko. Eh bien voilà. Ande konangai yozo yoka ngai keba. Pono kantourage na yo. Ko sekara vie ezara na loyengete. Vie ezara na loyengete ezana brillante ozo koma lelo. Ce que tu vis aujourd'hui là, eza conséquence ya bambolo eleki. Et ça conséquence ya bambolo eleki omoni lelo sokozo le lampiaka et ça conséquence ya baneo eleki wana o salela kimbongo salem suki na bomba ta moins 5 euros et ça conséquence lelo soko zalem sou ceci ko zana na divorce makambo kili pourquoi et ça conséquence ya makambo eleka qui na vie passé donc aujourd'hui tozo seka tozo finga tozo sala ba du n'importe quoi na réseaux sociaux pendant que toko sala makambo ya bien pona ba vie na biso toko mona ngo lelo te. Tokomona ngo lelo tomoni mutema mabe na ekobakisama lisusu dans 5 ans dans 10 ans tango yozo tika na distraction baninga baosala nini baoseme baninga baopusa na liboso ya nzambe sunga nzambe sala boye tango yozo tika na distraction tango ya baninga kokola ebanjo bota mbuma ndoko koma lisusu mutaketo muta mafinga olalo la muki mutasalo likambo te ale watake olalo la muki obike opeti na nga asunga kabino na bacourse. Au moni moi sinon aux occasions lingo sala nini o semer désordre lokola yo na libala na yo bofanda ka tika bofanda tika na baby sapé jeune couple bande konangai ozala mwasi ozala mobali soko zo kanga olinga mutu ta yaka oyebiso likambo bomba ngai e pa na biso bomba ngezala te so ofundi ngai ba oyebisa ngai ofundi mobali na ngai na oyebisa kete likambo za boye te yaya lobaki boye pona boye yo lobi nini pona yango esili. Surtout même ata ba camarades no soki ba comprendre déjà que te yena mbali ndenge zalaka wana ba bomba na makambo bando jouer binoje kaka wana ba jouer binoje bomba ngaye tanga zalaka na Angola abimaka na mobali moko mosi na sala ki ndumba makasi po ayebi ke mobali na kotomboka kaka ko bomba ye otika baja ko bomba wana on a assez de divorce na communauté na biso on en a assez et bakisama lisuté. Tout est commis dénonçons nous vivants, publions nous vivants. Moutaye na kisongi songi na couple na yo yaya étalé.
Publions-nous vivants, dénonçons-nous vivants. Vraiment, bandeko na ngai na lingi bino trop aimer partager ko bossa na surtout ko s'abonner te. Wana to kutani ba air moko na okota live hein. L'homme intelligent voit l'avenir venir et il investit. Maman lopango elombe, papa lopango elombe. Cité Odimba prospère. Non loin ya aéroport Yanjili. 5 minutes ya aéroport Yanjili. Entre bibwa na wende ya bibwa kuno kokuta ba terrain o ezali kote kama na cité Odimba prospère 20 sur 20 na $3000 bandeko to beleli basi ya mayele to beleli mibali ya mayele oyo bayebi ete mabele epolaka te chaque année mabele zwaka valeur elambo kosomba lelo lobi ekomi na ngo tombola me mabele osombi lelo lobi ekosala nini kopesa yo mosolo 20 sur 20 na $3000 non loin ya aéroport ya Njili bandeko okuta terrain ya plat okuta terrain ya ngomba ça dépend posa ya motema na yo soko olingi kotonga na ngomba po mona paysage ya Kinshasa mobimba yo soko olingi kotonga na plat kaka yo ba terrain ezali bien cadastré awa tobeleli basi ya mayele mibali ya mayele bamonaka avenir pe bainvestisaka benga numéro wana kosolola na boss Odimba na madame na ye bibi Odimba donc basololaka plus que même makambo yango po bayebi pasi ya diaspora bayebi pasi ya poto ndeko kozala dessus te olingo zala voisine to voisin à la championne Yaya Somba na baji na biso photo benga ba mama mapango moi ba 10 ba 15 terrain pour na lobby et pesa tokos Pour na lobby epesa tokos benga la championne okozwa ba coordonnées nyonso oyo esengeli